Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Prenez bien soin de vos enfants. Camarade Nanga, ami intime Nanga, aujourd'hui c'est son jour, donc voilà, c'est son anniversaire. On est venu célébrer son jour, voilà. Je suis vraiment dans la joie parce que Dieu a permis à ce que Joyce Nzenze a comme ça mon coladelo. Et Vélo est à votre moment à Bango, le va comme c'était mais Dieu a fait grâce que Joyce le a comme son Nicolango. Donc ça fait du bien, tous en a pour te célébrer joie naïf. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux dire à Joyce? Ma chérie, ma fille, il y en avait été sur ce. Je sais que toi tu es ici, donc je t'aime. Pour une année de plus, tu es au Bakisama, Nzambe, Abaturu et Bélé. Donc, où est Zangaki, n'a pas né passé, n'a pas Zaki, n'a déjà même sous, et Mikia nous Zangaki, donc, Zamba Bakisolo qui est le bosso, donc, aux célèbre, donc, Moutemo Yozana, Ozananka. Donc, Bisso Tomina, Coco Zana, Moutema, on t'aime beaucoup, vraiment, que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. Voilà. Merci. Comment le anniversaire à Joyce? Anniversaire à Joyce, maman, bon, c'est l'anniversaire à Joyce, c'est ma casse, à bâtir une année de plus. C'est plus ma casse, il y a ma casse, il y a ma casse, il y a ma bâtisse, il y a plus, il y a bénéfice. Qu'est-ce que tu peux dire à Joyce d'extraordinaire, on pourrait dire? Oh, Joyce, la souhaité qu'on a bonne chance, c'est belé. Nous allons battre leur manière. Merci. Vous vous présentez? Donc notre ami, notre star, donc tous à l'élo pour naïe, caca l'élo anniversaire naïe, à battu une année de plus. Donc on rend gloire à Dieu pour l'année de plus, on a vu naïe, on est là pour elle aujourd'hui, donc c'est la fête quoi. Qu'est-ce que tu peux dire à Joyce? Oui, non, souhaiter ma même chose, longévité, ma même succès, l'avenir, donc plein de bonnes choses quoi. C'est ça. Moi, je suis venu au méthode. Tonton Bonga. Ouais. Au juste l'anniversaire de Joyce Nzenze, quelles sont vraiment vos impressions? Que Dieu comble sa vie avec beaucoup de bénédictions en fait. Et que sa nouvelle bougie rayonne plus que prévu, qu'elle soit la tête et dans la tête. Quelque chose que tu peux dire à Joyce ou un autre dans un comportement naïf qui va améliorer? Qu'elle soit ouverte. Simplement ouverte. Ouverte. Peu importe ça va, non. Parce qu'elle a tout. Elle a presque tout. Merci. Vous avez bien, maman. Tout le monde a fait ça, comment s'est présenté? Comme on a un mélange, on m'a dit la petite. Et c'est vraiment comment on a juste journée le lot à beau, ça m'a accéléré mon collègue. Et c'est ma classe parce que à bâtir une année de plus. Comme ça, à jouer ça comme c'est facile. Et bien là, botama ya bango bamisu babima bakizengi bamisu mpe bakola te bakufa abotama na bana baministre badepute baprésident o banani mais bamisu bakomisa te ye azwi grâce wana
Tonton Nzambe. Parce qu'il y a moi un mot bien. Conseil au groupe Conseil non plus, c'est un Dieu, c'est ça, kaka que ati conseil parce que aza mutema mwa mokuse mingi ya change mais aza mwana moko bien makasi. Merci beaucoup. Bon, ma casse, c'est pour mon pépé et ça, à 100. Écoute bien. Très bien, très bien. Une année de plus, hein. Oui, bon. On se retrouve dans ce beau cadre, je sais pas, oh, même bisous un peu. Donc, ils ont resté comme on a CP dans mes mabines. Ok. Et ça, les bisous bien aux Aralelo. Ah, merci beaucoup. Une année de plus, ça se fait déjà. Oui, c'est ça. Ça me panzane aussi 17 ans. 17 ans déjà. Une année de plus, et ça, les bisous bien, 17 ans. 17 ans. 17 donc, comment on majeur de la minère. Donc, c'est une année pour que ça se fasse comme majeur. Donc, 17 ans. 17 ans. Ah, mais 17 ans. Tout le monde a des réseaux sociaux de partout. 17 ans. Mais à 17 ans, on a des propositions. C'est trop dur. Moi, déjà, à s'engager déjà dans mon corps. À gauche à droite, c'était moins que vous allez moins sérieuse. Mais si vous êtes sérieuse, au ligne à gauche à droite, c'était quoi? Ah, ok. On s'engage à place mon corps. Attends, il y a date. Parce que déjà, moi, déjà, ça, déjà, à déjà, sur un anga. Moi, il y a des choses que vous choix, il y a 2 ans. D'ailleurs, voilà. Mais déjà, on a une année de plus, on a un bozaki belé. Tu ne peux pas nous montrer tout à l'heure solo là, mais tu suis moi tenté, mais tu es bien que tu os attends. Mais ni nous rôle bas, na bande ko ba là par rapport à parcours, par rapport il y a temps l'équipe d'attend ba parcours nous sur lesquels on rebi ça batu nini on nzamba salut à malam. Merci beaucoup à la bafana de Sindingo. On a beaucoup le et puis bafana ngaka que ceux qui nous ont fait ça, on va te la photo pour le papaye. Nous avons demandé que nous va te la malgré Bikuma, malgré ma camobélé, mais la sac a toujours en vie. Il y a des filles, c'est non comme ça vraiment mais parce que belé, même si c'est là qui n'a pas bien comme la loi, mais ça m'a eu parmi eux toujours. Là, ça va que dans ça à moi là. Parce que tout ça puis matumo boto bunga ndela, to bung pensela mais so de choses déjà ensemble à to bungi ndela, mais ça m'a eu parmi eux quand ba camobélé. Donc merci na ba prière na bino mingi non ta la junior ya fait ya ba ya fait. Et si quand ça va gros lycée belé DJ junior et si quand ça yo ya ngwana ba mbote na belé babi junior tikanga te. OK. Atikanga ba prière te donc c'était nanga pour ma prière bébé David Magula Indula Jama Marie donc ba tikanga ba prière te famille nanga surtout ba tikanga te parce que de nous disons on peut ça ba conseil je ça mais là quand on ça mais là pour ba te dire comment qui ba quand on a ça mais là même soit ça mais là net. OK. Ako ça ka ça mais là mais biso donc tout est là ngoto le te mais ya mukio to prière nzambe ayebi toujours des notes sur ma prière nzambe. En tout cas merci na ba prière la bino to ba fa nanga obera nga chaque fois mama Magula Indula Marie Jamawa le boza tellement belé voilà ta ba comme la bino et mon bébé prince que j'aime beaucoup. Donc voilà bébé na ngai ce qui problème boé aloba la ngai Shakira Omindo ma copine prévue ba ben sir ya tikanga te na ba prière la ba concert là quoi. Donc on a beaucoup ba fa nanga ezaka mingi ba merci la bino. Voilà, mesdames et messieurs, la fête continue. On va continuer la faire avec notre artiste, la star, donc Joyce Nzenze. Déjà, vous avez compris, pendant un bon moment, un silence, mais tout ça dit quand même, tout est banni ça là, et ça la biso bien, voilà. Et ça la biso vraiment bien, voilà. Yeah. Prenez bien soin de vos enfants. Boluka kie
bobokolaki ye o bozala bobatelaki ye bobonga botangisaki ye o mama mwana na bino ye o papa mwana na bino yambo ya botamba oya bokaki ye oya zala bobatelaki ye oya kola bobokolaki ye oya bonga botangisaki ye o mama mwana na bino papa mwana na bino bana Daniel Lobika Master Borfelin Sali Enike Lobio bana Kolembate na kosalisa bana bango ne mboka ya Lobio bana bango de bakonzi ya Lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga Lobio mama mwana na bino Bonsoir à tous. Est-ce que c'est présent? Non, on dirait que c'est présent depuis le début. Soyez c'est présent. Est-ce que le gros bébé de la Joss non encore? Elle est à l'honneur aujourd'hui. Elle est à l'honneur ce soir. C'est quel ce soir? Elle va y aller. Tout ce qui va là, vous serez pour y aller. Si le canimou l'a fait, elle est pour y aller. C'est la chose qui vraiment, je remercie la position vraiment de merci parce que de disposer maintenant d'un biseau, de définir surtout nos amis dans l'eau, de dans le à la vélo. 4 dans les 6 pour honorer l'invitation et à Dieu de la star. Vraiment, je me dis un grand merci. La soirée a déjà commencé. Je laisse tout entre vous. Cette soirée vous appartient. Vous savez, la maman va bien, vous savez, la maman va bien, vous savez, tellement calme. Vraiment, je me dis un grand merci parce que aussi nous pouvons commencer cette soirée sans pour autant dire un grand merci à ce Jésus qui a permis à ce que nous puissions nous réunir ce soir dans ces lieux. Je me demanderai seulement de prier un tout petit peu, de dire un grand merci à Jésus et de laisser ce moment entre les saintes mains de Dieu afin que notre soirée puisse passer comme on le souhaite. Est-ce qu'on peut prier? Éternel, union, c'est pour les caresser au Congo Nayo, Kamba Bisso et Madélite sous le programme Oyo, la Congo Nayo Yesu. Amen. Amen. Vraiment, je dirais ceci. Tu t'es déplacé, tu es venu enseigner, tu as laissé tes occupations, tu as vraiment répondu à cette invitation. Nous te disons encore merci. Et nous te souhaitons bonne soirée. Ce fait, nous demandons à toute personne, à tout celui qui a amené un petit lien, un petit cadeau, un petit geste pour honorer notre ami, camarade, sœur, artiste et Dieu qui désire. On peut approcher, venir, lui dire joyeux anniversaire, lui souhaiter joyeux anniversaire ce soir avec tout ce qu'on a amené ce soir.
joie. J'espère que Batombo Mobazawa, Dieu les est là debout devant nous. Avec le peu automémé, ton bâti les joyeux anniversaire, oye menaye, o kusana kado, o salaye batia. Prenez bien soin de vos enfants. Yembo motema bolukaki ye, boakola bobokolaki ye o, boazala bobatelaki ye, boabonga botangisaki ye o. Mama mwana na bino ye o, papa mwana na bino Yambo ya botamba ya bokaki oya zala bobatelaki oya kola bobokolaki oya bonga botangisaki o. Mama mwana na bino papa mwana na bino bana Daniel Lebika Master Borfelin Sali Enike ya lobio bana kolemba te na kosalisa bana bango ne mboka ya lobio bana bango de bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga lobio. Mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino télévision. Mama mwana na bino papa bana na bino Eco News télévision. Papa mwana na bino
bobokolaki ye po azala bobatelaki ye po abonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino yambo ya botamba olukaki ye oya zala obatelaki ye oya kola bobokolaki ye oya bonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino bana Daniel Lebika Master Borfelin Sali Enike Lobio bana Kolemba tena kosalisa bana bango ne mboka ya Lobio bana bango de bakonzi ya Lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga Lobio mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino Télévision. Mama mwana na bino papa bana na bino Eco News Télévision. Papa mwana na bino
bobokolaki boyakola bobokolaki ye boyabonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino bana Daniel Lobika Master Borfelin Sali Enike Lobio bana Kolembate na kosalisa bana bango ne mboka ya Lobio bana bango de bakonzi ya Lobio koboma te kobebisa te yonde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga Lobio mama mwana na bino papa bana na bino
Éconieuse Télévision. Éconieuse Télévision. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Awana ntele pona kosunga bana donc na kosenga kaka na bato ba kolanda biso baya ko soutenir yeba prêter main forte. Belé mama bana etike yango toyaki alelo na baninga nyonso oyo ba partenaire ba marraine na baningo balandaki biso toyaki kolakisa bino ndaku ya bana oyo tozweli bana sika. Dali lancement officiel ya Mapendano lelo nde to installer bana bakoti de cérémonie oyo tozali awa ya mama présidente na biso bino nyonso boyebi na niveau ya Poto Kinshasa mama Gisèle Ngwala. Na remercier pe Daniel Ebika ya azali yaya ya barofele yaya ya bana etike donc na soutien nyonso banda Mapendano e banda aza toujours sima na biso.
batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga lobio mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino Econews Télévision. Econews Télévision. Bon, vraiment napesi merci mingi na mama Giselle na ndenge azwi likanisi ya kobokola sali na baninga oyo baza na poto vraiment eza kitoko ndenge tozali awa na kati na commune Nsele awa précisément na orphelinat oyo na veni Fatou numéro 10 en tout cas ezoko kende kitoko toza na mupepe moko kitoko toza na makanisi baza na makanisi kitoko bana bazoko lia bien bana bakozoko lata bien et bazope na kati ya venir na bango pona kotanga pona koyekola ba métier nyonso tu bandeko pe bazoko tia maboko yango pe tozoko senga na bandeko nyonso oyo bayebi ke bazana ba fond bazana makambo bazana ba mbongo ezo sala te loko moko te na kati na gouvernement na biso esengeli ba kanisa pe asbel na biso oyo ezali na kati na commune ya Nsele précisément awa na avenue Fatou eze sengo mingi soki tozoko mona bana boye bazana sengo biso pe tozoko kosunga bana etake ba travailler na kati na bisiko tozape ne sengo pona mama Giselle na biso na cordon na biso Omar donc tozana sengo biso nyoso tu ndenge tozana kati na équipe na biso awa ba mama Irene en tout cas ezali sengo mingi ona zo senga kaka ke bolemba te na sima ya mama Giselle bo pesa yepe courage soki loso oyo ko ayiko keno ko bwaka soki na wapi botindela bana ezali awa bana bazali na bango awa biso pe tozali awa oyo eloko nyoso bozo mona kisi melamba ya kolata nyoso tu donc tozoko senga ke biso tozala nesengo bino pe bozala sengo nesengo nde nzambe akopambola yango tosengi na bino ke ngai tant que travailler pe nazali awa naza pe na kati nesengo pona komona lelo ezali mokolo ya sengo oyo toyambani na mama na bakonzi nyonso tu ba diaspora na biso bauti bisika na poto na Belgique na Allemagne donc baza nesengo mingi pona kosunga bana lokola oyo ba orphelinat ndenge tozabo na kati na équipe na biso bosunga biso bobosa na biso te yango wana tozoko senga na kati na bino
donc eloko po ekende liboso ezali balobaka ke mosapi moko ebomaka sili te eloko taka mpe sili te misapi fo ezala mitano misapi fo ezala ekoma 10 mpo eboma sili wana misapi 10 wana mosusu 9 wana ekozowuta na bino gouvernement bapapa ministre bapapa député bamama bapapa badocteur bamama badocteur boyeba ke borfelin bazali awa yango tozosenga na bino yango tozokosenga na bino vraiment bolala pongi te mpo mama Gisèle mpe azokolala pongi te azokokende kitoko vraiment nakumisi epe nakumisi wana oyo ezalaki na ngai mutu nasalaka awa. Ok, bonjour la grande famille Kinshasa Europe. Lelo bomoni biso awa na mapendano Asbel ezali lancement officiel ya mapendano. Lelo nde to installé bana bakoti nde cérémonie tozali awa ya mama présidente na biso bino nyonso boyebi na niveau ya poto Kinshasa, mama Gisèle Ngwala akitaki mikili aye na Congo Kinshasa po aya ko installer bana na maison d'hébergement. Je crois sima na ngai bozomona nyonso eza signifié. C'est un peu ça, lelo eza lancement. Eza lancement. Momoni bokomona ba image bato bazali bazo sepela. En bref, tokosenga na bato oyo nyonso bazana mtema ya malamu baya ko soutenir parce que bano bazali baza bana moko baza vulnérable. Ezo senga ba soutien na bino surtout bino ba diaspora au bozana poto. Ezo senga soutien na bino po boya to salisa bana oyo. Parce que bana etike et le bamata na Bible il faut to salisa bango nde sadaka ya kitoko yango wana. Ngai awa naza na micro ezali ngai moko cordon nazo coordonner masolo oyo ya Asbel Mapendano na kombo ya Omari Selemani Orifa. Merci beaucoup, je vous remercie. Oui. Hébergement awa na ntele mpona kosunga bana donc na kosenga kaka na bato bakolanda biso baya ko soutenir ye ba prêter main forte kelongité mais ensemble on est beaucoup plus fort. Donc lelo tozalaki awa bato ebele bayaki bauti bapoto bauti un peu partout bayi kotala makambo tozosala awa donc mama Gisèle azawana mpona ko soutenir to soutenir ye poto kende liboso. Voilà comme ngana lobango en tout cas félicitations maman Gisèle Ngwala na musala kitoko zo sala nzamba pambola yo afongola ba porte a pambola musala na yo oumela parce que tozana besoin à battre lokola yo et puis na relancer sur appel na ba oyo ba koki pe ko sala quelque chose bo hésiter te ba ta diaspora tozonga to créer ba biloko lokola maman Gisèle Boepo que bana bazala sauver. Merci beaucoup na ba médias nyonso ba Rolanda biso. Voilà, c'est madame Vrette Tatete. Voilà, TVC médical et par rapport en fait, TVC médical est déjà fondation. Dans le cadre social, tu vois que tu as la simate. Tant que maman Gisèle est sérieuse, elle a musalo ezo monana. Botalika mo na eza fraternité, amour, solidarité. Dans ma pendano donc. La commune, affaires sociales et tout, pour opposer bango. Bah yo opposé, mais bah bengi na nous va signaler sur présence à moi là.
Numéro de recommandation. Maman Gisèle, parce que la système, on a fait le moi, le pas dans la social. Ma rose à la dent, Ça va? Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Yawe njambe na biso sunga biso bananayo. Yawe njambe na biso salisa biso libota nayo. Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Biso tosengi lisungi nayo yawe osunga libota nayo. Yawe njambe na biso sunga biso bananayo. Yawe njambe na biso salisa biso libota nayo. Allô, bonjour, bonsoir. Ça dépend à Hero Ekutane Libino. Tozali na maison d'hébergement. Il y a maman Gisèle, ndenge bozomona wana. Ngamoko maman Gisèle nazali awa maman abane belé, maman abane tike. Yango toyaki a lelo na baninga nyonso oyo, ba partenaire ba marraine na baningo balandaki biso, toyaki kolakisa bino ndaku ya bana o tozweli bana sika. À partir lelo boye barake bana bino bavandi awa na maison d'accueil ya maman, maison d'hébergement ya maman Gisèle Ngwala. Tozo senga na bino nyonso o alingi a marraine azala parrain ya bana o bazawa a contacter biso na 0032 484 77 48 50 na bandeli 0032 topesa bango esengo po toyebite lobi mususu barozala ba cadre ba docteur ba tunyoso ba tuminene barobima na sima na bango. Donc topesa bano chance ba mi bimela nzela. Na bingo na bengi bino na invité bino bo hésiter te bo contacter biso na mapendano Asbel. Email na biso yango yo bo hésiter te bo benga biso wana. Bon, nazali ko remercier ma partenaire nyonso tozana bango TVC médical ya docteur ya couple docteur Benjamin Tate na maman Violette maman sociale maman Moko motema munene grâce na ye nde maman Gisèle fondation maison d'hébergement maman Gisèle Ngwala efongwami parce que à solo la na biso ami tungisa mingi alobi maman Gisèle tozomona ona ba réseaux sociaux tozomona ona chaîne ya Bio News Mikolonios maman Gisèle akendaki na gauche apesi biloko maman Gisèle akendaki batiki biloko yango alobaki no maman Gisèle il faut luka isika na yo moko poto yeba place ninyo tokoki pe kosunga yo po yo sunga bana yango na bozomona maison d'hébergement efongwami lelo ndezaki mukola liboso bana baya kolala awa na remercier pe susu ba partenaire na ngai Dido Change. Donc soda mboka tobenga kaye azana toujours pour la bonne cause azolandalanda biso partout pour na ba œuvre ezomonana na remercier pe Tony Mokitani ya Roi Salomon Chocho Bokito azana depuis mapendano ebanda ye aza fondateur vraiment base ya mapendano dès le début. Na remercier pe Daniel Lebika ye azali yaya ba orphelin yaya ba netike donc na soutien nyonso banda mapendano banda aza toujours sima na biso eza ba œuvre tozo sala yango sans bénéfice ezo bima na ba fonds propres yango toza na besoin ya soutien et tout. Pour terminer na remercier Clay Maungo ya Clay azawana toujours pour na ba conseil pour encadrement ko recadrer biso ko pesa ba idée ko discuter ko développer
association oyo po ekoma lelo place ekomi donc nasali tour nyonso merci pe na ba oyo bazosunga biso na anonymat balingi pe komi monisa te ba oyo nyonso pe bazolanda biso ba oyo nyonso bayaki lelo mpona ouverture mpona accueil oyo ya bana mokolo lelo vraiment bo hésiter te toza wana tosengi bino merci mpona nyonso. Merci aussi à l'équipe à Mapendano Belgique. Merci équipe à Mapendano Kinshasa. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.